perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Tobandaki na avenue du Livre, après avenue du Livre, Colonel Ebeya, après Colonel Ebeya, tokoti Tombalbay, oyo ememi biso na boulevard, après Tombalbay, avenue Katanga, après Katanga, Mbujimai, tozongi boulevard, tozwi TSF, après TSF, tokoti de la mission et biso Kalemi. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe bavi à kuta dire. Bonjour, bonsoir, la communauté 3Exa Production TV. Bonjour, bonsoir, na abonné na biso. Bonjour, bonsoir, na mutuna no s'abonner. Mais au landaka ba émission na biso. Bon dimanche. Bisika ezame bino. Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Bana Gombe boza wapi. Dimanche passé, tu visité qui quartier Révolution. Quelques balabala quartier Révolution. Les autres sont dans quartier Golf. De retambola dans quelques balabala. Ah, dans l'avenue des Huileries. Mwasuma yangoyo. Awa croisement Colonel Ebeya na Huileries. Ok, tout droit aujourd'hui Assemblée provinciale. Après Assemblée provinciale, ok, gouvernorat. Ok, la même ligne. Colonel Ebeya Yangwana. Kabali solo pesa sangna moninga 3Exa Production TV lelo. Azongi lisusu na Gombe. Gombe botika, Gombe yangoyo. Merci na papa Freddy Kalidia, bon dimanche. Na papa Freddy Kalidia. Bon dimanche na papa Paul Mafuta na Hollande. Bon dimanche na Fabrice Ndombele
depuis États-Unis na maman Adelia Mangamba depuis États-Unis. Mavelutete en Allemagne. Emile Moini na Manchester. Joachim Yelenge aux États-Unis. Awa tokomi na avenue du Livre. Dans le quartier Golf, dans le quartier Golf. Quartier Golf yango yo. Avenue du Livre yango yo. Manifestez-vous, manifestez-vous. Kabali Solo, Pesa Sango, na Moninga 3 Exa Production TV. Azangi lisusu Gombe, Gombe Botika, Avenue du Livre, yango yo. Okenda libanda mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans. 50 ans, oui, bisusu ndenge ekoma te. Centre médical ya Régie des eaux yango yo ezalaka awa na droite na biso toyebi te soki ezalaka kaka avenue du Livre. Oyo ezalaka mfumu Lutunu yango yo na droite na biso immeuble ya Ogefrem yango wana. Ogefrem eza na croisement ya avenue du Livre ex mfumu Lutunu na TSF balabala TSF. Kabali Solo, Pesa Sango, 3 Exa Production TV. Allez visiter Gombe na biso. Ok, na droite na biso ozongi boulevard là non là il y a chancellerie. TSF yango yo oyo nyonso toza na quartier Golf. Quartier Golf Botica, quartier Golf yango yo. Merci. Un intérêt particulier bon accordaka na ba vlog na biso bana Gombe, manifestez-vous, manifestez-vous. 3 Exa Production TV lelo et pas nabino. Awa toza na croisement ya Colonel Ebea TSF Keiti na Notre-Dame de Fatima. Ok, na droite na biso okei Ifasik. Awa Colonel Ebea.
Mais kokoma efase te tozozonga na ebeya Huileri kaka mpona kolakisa bino gombe na bino botika ofanda na Gombe, ofutela na Gombe, okola na Gombe. 3 exemples Production TV, te kopesa opportunité. Omona lisusu quartier golf na bino botika. Otala neti structure ya bandako oyo ezawa. La structure ya bandako ya kala. Bandako ya depuis Belge. Une petite modification, mais au total, on est belge. Et d'accord, ils ont R+1. Oh, il a dit R+1. Ah ouais, structure. Ah, pas belge, j'attends la colonisation. Manifestez-vous dans les commentaires. Ah ouais, c'est dans le colonel Ebea. Tozo avancé na vlog na biso ya mokolo lelo. Awa tokomi na croisement colonel Ebea na avenue de la démocratie oyo ekoma oyo ezalaka Huileri ezo changer air moko ekoma Etienne Tshisekedi. Non, toza liboso ya Ngwasuma touta koleka awa tokei tozela bino avenue Tombalbay. Merci na maman Coucou Kouzaya, bon dimanche. Maman Coucou Kouzaya na maman Madonganchi depuis Paris. 3 exemples Production TV lelo. To zongi lisusu na Gombe. Plus précisément à quartier golf. Tokotambola na quelques balabala à quartier golf. Wana outi komona avenue du Livre, avenue Colonel Ebea. Awa tozongi Tombalbay. Avenue Tombalbay yango oyo botika boye bisusu ndenge ekoma te. Manifestez-vous dans les commentaires.
bana Tombalbaye boza wapi Tombalbaye yango oyo Tombalbaye botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te 3 Exa Production TV toye kopesa bino opportunité komona sosi Tombalbaye collège, école primaire Notre-Dame de Fatima, yango complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, yango otanga na Notre-Dame de Fatima, yango wana église pe yango mopanzi wa paroisse Notre-Dame de Fatima. Bali solo, partagez le lien awa comme un croisement ya Tombalbaye TSF yango oyo outaki déjà awa tozo avancer na Tombalbaye ndenge bokoki koremarke yango Tombalbaye bétonné balongola chaussée ya kala béton ekota ngambo oyo la fois passé ezalaki awa mpona kolakisa bino misala ya démolition ndenge ebanda kosalema ekomi na niveau nini awa tomoni ka niveau réhabilité béton ya 2 bandes awa tomoni pe trottoir aménagé awa na Tombalbaye tozo avancer tozokende vers boulevard Tombalbaye yango oyo manifestez-vous dans les commentaires la fois passée toyaki mpona kolakisa bino ndenge démolition ebandaki kose passe awa tala lelo oyo esalemi awa caniveau construit ndenge okokomona yango béton coulé bordure placée misala pe eza encore ezo avancé ndenge okokomona yango kabali solo pesa sango na moninga na lolenge tomoneli awa c'est-à-dire démolition ekosalema lisusu te l'état asi a récupéré l'espace na ye oyo azalaka nango besoin atongi caniveau béton yango oyo coulé bordure placée etikali kaka jonction ya 50 mètres oyo po ezwa pe béton misala eza en cours
Santo Toma toujours ndenge ya bukamu na buka kokila oyo kopalpe du doigt réalité la fois passée tozalaka awa mpona kolakisa bino ndenge émission esalamaka lelo oyo otala balabala oyo esalemi awa eza na avenue Tombalbaye bandako nyonso ezalaka awa ekweya caniveau construit elle moko neti awa eza na gauche na biso awa na mur ya clôture ya cercle ya terrain ya golf manifestez-vous, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait avenue Tombalbaye yango oyo c'est-à-dire mpona etikali kaka tronçon ya moke po jonction esalema entre boulevard na Huilery ndenge projet ezalaki mpona koevite embouteillage na Huilery okokotela awa terrain ya golf yango oyo terrain ya golf po baya kotonga terrain ya golf yango wana na kokima embouteillage na croisement Huilery régie des eaux okokota à partir ya Tombalbaye ngambo oyo na nsima ya INSS okei kobima Huilery terrain ya golf yango wana manifestez-vous dans les commentaires aba lisolo pesa sango na moninga avenue Tombalbaye botika avenue Tombalbaye boyoka makelele bato balela bandako tala lelo oyo nini esalemi moni nzela efungwami nzela mpe etongami mpona intérêt ya bato nyonso komi na ntango ya finition basala badale yango oyo mpona kokanga caniveau manifestez-vous Tombalbaye yango oyo Tombalbaye botika oyebi lisusu ndenge ekoma te awa tozobima boulevard à gauche na biso concession ya terrain ya golf à cercle de Kinshasa cimetière à Gombe nyonso eza na quartier golf
Gombe na bino botika gombe yango oyo. Na ngambo oyo avenue Tombalbay. Na ngambo ekomi avenue Katanga. Croisement Tombalbay na boulevard yango oyo. Ok, na droite ya biso ozongi gare centrale. À droite na biso ozongi gare centrale. Ok, na gauche na biso ozongi Mandela. Ok, magasin. Lelo toye kotambola na golf. Quartier golf botika oyebi lisusu tete ekomate. Oye kolakisa bino golf. Tobandi Katanga yango oyo avenue Katanga. Tozokende nango vers Kalemi. Ovanda na Katanga, ofutela na Katanga, okola na Katanga, Katanga yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Merci. Na abonné na biso, merci na intérêt bo accordaka. La émission na biso. Et maintenant peut s'abonner. Activer cloche et notification pour ozanga kaba vidéo na biso te. Awa toza avenue Katanga. Katanga yango oyo. Katanga botika. Bana Katanga, manifestez-vous, manifestez-vous. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande pour notre soutien. Merci na Fabrice Ndombele. Na maman na Winner, maman Adelia Mangamba. Na États-Unis pour notre soutien. Papa Sano Bakala Diakuba. Te souhaiter un bon dimanche. Ex-cour suprême de la justice sur le cours de cassation Yamona. À gauche na biso oyo balabala justice. Avenue de la justice Yamoyo. Avenue de la justice Yamoyo. Ok, tout droit nango. Et comme Lukusa. Comme avenue colonel Lukusa. Tabali solo. Pesa sango place de la justice Yamoyo. À gauche na biso. Manifestez-vous dans les commentaires. Avenue Katanga, Tika, oyebi lisusu ndenge ekomate.
lelo toyei kopesa bino opportunité omona yango lisusu bana gombe na bino yango oyo les oisillons, agence pour l'enseignement français à l'étranger, établissement partenaire, les oisillons. Avenue Katanga yango oyo croisement Katanga Kalemi yango oyo avenue du fleuve Zozo Kalemi prochainement tokoya pe na ndenge ya nsima wana kolakisa bino manifestez-vous dans les commentaires Gombe Botika Kala Gombe yango bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah ouais. Voilà, avenue Kalemi. Kalemi yango oyo. Kalemi eza parallèle ya colonel Lukusa na boulevard. Manifestez-vous dans les commentaires, partagez le lien, pesa sangana moninga 3 Exact Production TV lelo aye ko visiter Gombe na biso Ozi balabala Mbuji-Mayi yango oyo. Bana Gombe botika Gombe yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Merci na papa Freddy Khalidi en Allemagne pour notre soutien. Merci na papa Gervais Luboya na Royaume-Uni pour notre soutien. Merci na Joachim Yelenge aux États-Unis pour notre soutien. Olingi au soutenir mosala to salaka. Osepelaka nango. Benga biso komela biso numéro yango wana eza affiché. Soutien na yo ekozala bienvenue.
awa toza na balabala Mbujimayi. Mbujimayi botika oyebi lisusu ndenge ekoma te. Mbujimayi eza parallèle ya Katanga. Awa toujours quartier golf. Bana quartier golf, manifestez-vous dans les commentaires. Croisement Mbujimayi Colonel Lukusa yango oyo. Mbujimayi Colonel Lukusa yango oyo. Immeuble Ayinga yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Awa tozokende vers boulevard. Toujours avenue Mbujimayi. Mbujimayi en face il y a CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Manifestez-vous dans les commentaires. Panda Tsango. Bali Solo. 3 Exa Production TV lelo na Gombe. Pona kolakisa biso Gombe totika. Ndenge Gombe ekoma. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Caisse nationale de sécurité sociale yango wana en face na biso, à droite na biso ministère ya travail yango wana awa tobimi boulevard le 30 juin. Manifestez-vous dans les commentaires. Gombe botika Gombe yango yo.
tozo avancer na vlog na biso kaka ndenge tomesana kolakisa bino Kinshasa na bino botika kala Kinshasa yango oyo awa toza na boulevard du 30 juin nyonso oyo eza quartier golf esuki na balabala avenue Kolwezi yango oyo Kolwezi nanu esili te eza nanu un chantier yango wana tozokende tozela bino TSF ezongisa biso colonel Lukusa manifestez-vous dans les commentaires. Merci na maman Jolie Ngumbu depuis Paris. Mbote na maman Tema Maduku. Vous avez besoin d'un produit cosmétique importé. Tosengi au visiter Tema boutique à croisement à avenue Maluku. Na avenue Kasavubu na commune à Kinshasa quartier Pende. Maluku 110 bis. Vous allez jamais déçu. Tozo koba na vlog na biso ya mokolo ya lelo awa na quartier Golf commune ya Gombe. Omoni bisika ovanda, bisika ofutela, bisika okola yaka na commentaire. Et mon gentil, on a moussala tozo sali la bino. Yo pe vous avez besoin de soutenir moussala tozo sala. Benga biso comme la biso soutien na yo. Et que vous allez bienvenue. Ah, toi on a boulevard du 30 juin. Ok, tout droit na biso qui est gare centrale. Et to comme gare centrale tu sais. À droite, on a vu ce chancellerie, chancellerie des ordres nationaux. Nangambu, avenue TSF. Touta Kiwana. Touta TSF. Nangambu, ya boulevard. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole, Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Na droite, na biso première mall. Première mall ya moyo, na droite na biso. En face na biso galère ya mall. Awa na Lukusa.
galère ya mol yango oyo awa na lukusa biso tozo avance na vlog na biso. Kabali solo la parole, avenue de la mission yango oyo de la mission yango oyo. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo. Bana Gombe yango oyo avenue de la mission yango oyo botika oyebi lisusu ndenge ekoma te. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali solo esa sango na moninga soit Exa Production TV lelo aye kovisite biso, aye ngambo na biso. Avenue de la mission awa na quartier Golf Bokota. Merci na intérêt particulier bakordaka na ba émission na biso. Merci na ma velouté depuis Allemagne. Merci na Maman Jolie Ngombo. Olingi o soutenir mosala tosalaka abenga biso komela biso soutien na yo ekozala bienvenue. Avenue de la mission yango oyo croisement de la mission Kalemi. Kalemi yango oyo bana Gombe boza wapi? Gombe botika oyebi lisusu ndenge Gombe ekoma te. Soit Exa Production TV lelo oye kopesa bino opportunité omona lisusu Gombe quartier Golf yango oyo.
les sagesses avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, babolye. Ya Yesu, yakala yo. Ipambole, ipambole. Tobandaki na avenue du Livre, après avenue du Livre, Colonel Ebeya, après Colonel Ebeya, tokoti Tombalbay, oyo ememi biso na boulevard, après Tombalbay, avenue Katanga, après Katanga, Mbujimai, tozongi boulevard, tozwi TSF, après TSF, tokoti de la mission ememi biso Kalemi yango oyo. Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrizi etika hipokrizi Posomene tokolata pona ninyo toyebi malamu biso kobanko ye. Manifestez-vous dans les commentaires. Kabali Solo, Pesa Sango, na Moninga 3 exemples Production TV, lelo ayaki na Gombe. Tobandaka pe tosilisaka asavko yango wana nde okomona bandeko na biso bazozela tour na bango to bayeba kokota na kati bajournalier baye kope na bango. Manifestez-vous dans les commentaires. Avenue Ngongolo Tete. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci parce que vous allez qui est belé à Kolanda. Émission Nabiso et en Mokolo. Lelo. Oyo, toyaki ko visiter quartier Golf. Quartier Golf awa na Gombe. Totamboli na quelques balabala awa na quartier Golf
omoni bisika ofanda ofutela okola obotama yaka na commentaire commenter partager yo moto nano osabone te sabone ozangaka bavideo na biso te aveni lukusa yango oyo lukusa otika kala lukusa yango oyo tozokende vers boulevard du 30 juin bisika tokosukisela émission na biso ya mokolo ya lelo Avenue Ngongo Lutete yango oyo tokosukisela awa na oyo etali quartier golf mpona mokolo ya lelo yo mpe omoni epa na bino te lupango ovanda te yaka na commentaire benga biso komela biso requête na yo tokozwa yango en considération soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Masanga koleka molimo santu